natalela moto te po belese masiya o natalela moto te po belese masiya o nga naluka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asala pe ngai nabelelaka ye o nzambo yo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango maelesilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka asalaka pamimonisaka ye bomakomi nelobi modis pas l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te o ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa alobi bakoki kuku natalela moto te po belese masiya o natalela moto te po belese masiya o nga naluka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asala pe ngai nabelelaka ye o nzambo yo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango maelesilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka asalaka pamimonisaka ye bomakomi nelobi modis pas l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te o ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa alobi bakoki natalela moto te po belese masiya o natalela moto te po belese masiya o nga naluka kelongi na Yesu yawa kitaka pe asala pe ngai nabelelaka ye o nzambo yo ngai nabelelaka yo shwa mashiya o ntango maelesilaka nabelelaka yawe o papa na ngai akitaka asalaka pamimonisaka ye bomakomi nelobi modis pas l'homme qui se confie à l'homme ngai natalela moto ya mokili te o ngai natalelaka nzambe o soki nataleli papa alobi bakoki kokufa. Bible elobi na nyonso na circonstance nyonso topesa yo merci papa topesi yo merci na nyonso osali yo moto oyebi ntina yo moko moto okelaki papa Guimard yo mpe moko moto olobi tika nazwa pema na ye mokolo ekoki na re ye akiti mokolo na ye esi ekoki nzambe ezwa lokumu kasi toye kotika mwasi na ye na maboko na yo toye kolakisa yo veuve oyo papa Guimard yo atiki balobi oza nzambe ya ba orphelin mpe parent ya ba orphelin mpe mari ya ba veuve totiki pe orphelin nyonso oyo papa Guimard yo atiki na maboko na yo nzambe yo nde yeba kozwa responsabilité na bango mitema eza ya kozoka ngai nani biso banani tokoka kokonsole mitema na bango tokokoka te le bon consolateur eza yo nzambe tuta esika oyo pasi ezali console pesa kimia tondisa boyebi kati na ndako oyo kanga minoko oyo esengeli ekangama kanga matoi oyo esengeli eyoka te oyo ya bokeseni nzambe présence na yo ezala awa banda ebandeli kino suka ya milulu oyo présence na yo nde erenie kimia na yo nde erenie mosika esika oyo nyonso ya incompréhension nyonso ezotatola kombo na yo te ekende mosika na kombo na Yesu kimia na yo eba koumela awa makila na yo Yesu sopani na nguma Golgotha eba kozala protection ya moko na ndako oyo renie na yo lelo lobi libela na libela. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Amen.
moya kotuna boni eza te toyebi deja ya motu ya eza kaka ndenge ka tolobaka oza oyo kobanga eza na biso lisu te mpo toyebi ke oyebi yesu lokola oyebi yesu oyebi misala ekoloso lokola oyebi nyonso wana oyebi ke liwa esi eya moto na mokolo na ye tozosolola lelo toza ebela ntango mosusu mpe na poko ya lelo kozala tour na ngai toyebi te ye moko moto akela biso ye moto atia biso na moto na ban moto na moto na nzela ntango ekoma ntango na ye akiti yo nani okanga quelque soit bitumba diable akokobundisa nzambe mpe azwaka bato na bayele ebele na bamaniere ebele mosusu mpe oyo aza yanga soki natiki ye akokoniokama mpe mingi akokopengwa akokoniokama mpe mingi akokobosana nga akokobeta mpe libako te etika nazwa ye abema akende koprofite na oyo asalaki asepela na ntango na ye tokangela nzela te totika nzambe azwa ye na kimia tolobaka na nzambe merci mitema ezoki kasi merci mitema ezotanga makila kasi merci nde eloko biso tozokontinue koyebisa nzambe les anciens de Muyombe gauche tozokontinue koyebisa nzambe tozoki me tolobi kaka merci tozolela me tolobi merci mpo toyebi ye toyebi misala ya pasteur toyebi ke na minute oyo biso ntango tozolela ye ntango mosu azokemba ye azosepela ntango na ye ekoki repo yango yeye donc voilà toza na biso na ya mingi te yo moko oyebi les anciens de Muyombe gauche yango ebandi nango mpe kala mingi te premier pas na biso tosalaki ezalaki ya pasteur Guimard premier pas ya les anciens nakofungola nakozwa ka ya pasteur Guimard alors tolobi biso nde bato tokufeli bato bayi toya kobondo biso bazovanda na se bato esengeli bamela ata mwa mai esengeli bamela ata kafe to ti moto abandaki kobimisa awa aza su te mwa mokie oyo tosangisi yango nde toye nango mpona bandeko bamela ata mai mwa jus mwa eloko moko nde yango wana je sais pas soki ancien ya Muyombe gauche toza bato oyo tozalaki na Guimard yo toza bato oyo totravaillaki na Guimard yo vraiment ntango totiaki makolo na biso awa na ndako oyo mbala liboso tobaki toye kotala ndeko na biso toye kotala famille na biso toprometaki mama toyebisaki ye na mowei oyo atiki biso tokolemba yo te donc ndenge totie makolo a citation tokuti yo tokosimbisa yo epulus oyo bamama basimbisaka jésus christ de nazareth tokokomisa yo ntina suka bandeko tosali promesse na biso oyo tolapaki ndai na nzambe bible elobi lapa ndai kasi kokisa mpe yango donc na bopite oyo tozalaki na ndeko na biso partout tozalaki donc depuis biso totiaka makolo na biso awa eza esika moko te oyo Guimard oyo akei oyo biso toye te c'est vrai que toyebi mokili elobaka efingaka soki problème eyeba koloba n'importe quoi mais balobaka kolo likambo nde azalaka na pasi kolo likambo nde azalaka na douleur kolo likambo nde azalaka na choc ebele bakoya bakofinga bakoloba mais biso nde tozolela biso nde toza na pasi c'est vrai que ntango bato bazoyawa bazoleka bandeko na biso bajournaliste ntango tozoloba tozoboya bango tosala bémission te tozoboya te mais tozosepela nde na façon ya koloba te balobaka mosapi soki ezoki ndeko nyonso ezwaka makila biso tozalaka na ndeko Guimard oyo depo azalaki maladi tozoya tobelelaki tolansaki apel tozoluka seringue napesa ye bango na prix ya seringue soki 500 francs na biso kopesi biso 2000 francs tokosomba lokola 4 seringue mais nayebi te soki bandeko balekaki soki bapesaki nzambe kaka moto ayebi mais biso tosoutenir ya biso ndeko si na suka alors tokokai koya te nde bazobake boya biso awa toyaka na biso maboko pamba te depuis première fois totia makolo awa nanu toya maboko pamba te parce que eza likambo na biso aza ndeko na biso donc biso tofandi tobi avant tokende kuna est ce que bato bazolela biso nde bato mobali ndako biso bato tozoyamba bato biso bato tokufeli oyo akufi aza mobali banani biso les anciens de Muyombe gauche donc moi ça azolela biso aza na si aza mwasi na biso nde bato tokosomba mai oyo bato bakomela biso nde bato tokosomba semoule bato bakolia donc eza ndembala donc ça ne sert à rien ya koloba n'importe quoi biso toza na biso na mawa toza na pasi tozolela
présence na biso awa to koya maboko pamba te parce que likambo eza ya biso biso soki toye na quelque chose soki toye tosali implice donc botika na bino kominyo kama ba caméra ezoleka bolela na Yesu bobebisa mitema te mutu mususu akoya devant yo akotuna eloko moka po ayoka yo koloba po a interpréter mabe mais biso toyebi ke biso ba les anciens tozolela Guy Mario donc pas wana eza ya biso tozoyebisa bandeko nyonso bozolanda biso Guy Mario atiki mwasi a souffrir internet ezoloba mais réalité biso te batu bazoloba mais internet ezotia makele mais réalité ya solo o biso ne ba les anciens tozolo azawa ndako oyo place aza garantie esila akotina banyongo ifuta banyongo wana ifu balukele ba solution boye biso to muta kufanya mobile ndenge esengaka biso toyaka kolela epa ya bato ya mawa o bazana motema ya malamu o bazana motema ya kusunga ba o ba fingaka te ba o ba soutenir ki biso bien le début si le long Guy Mario atiki biso ndeko yo mtozo landa biso wana ozana lisungi na yo sunga ozana besoin sunga parce que moi si oyo azana besoin lisungi makasi ateka bilamba ateka basani nyonso ezaki ya ndako ateka ba intervention ya rapide pour soutenir malade ya mobane ba intervention e na suka tant mutazo kufa mais malade bandaki avant intervention e na suka. Voilà, merci beaucoup na balandinyo stu ya Via TV Monde bandeko nyonso oyo basabona na Via TV Monde boyebi problème toza nango là toza na problème ya pasteur Guy Mario auti kotika biso to bandaki likamu na ye na ibandeli les anciens nyonso de Muyombe gauche to yaka awa ko assister et pasteur Guy Mario parce que balobaka to salaki yango lisanga to sungana entre biso et puis to sunga pe baninga mususu oyo bazak na kati ya lisanga na biso te parce que Muyombe gauche a bota bana tellement ebelé mais mususu toza na bango te na kati ya groupe na biso mususu pe basi batika biso basi na bango bazali to bana na bango bazali voilà donc biso to ko banda awa epa ya papa Guy Mario nzamba a décidé autrement azui pasteur Guy Mario gloire à Dieu to continue ko bana nzambe merci toyebi misala na yo zwana yo lokumu malgré passé malgré kozoka tozo continue koloba merci voilà mama chocolat toyaka awa pona pasteur Guy Mario to uti ko sala détail nyonso ya nyonso to oyo uti ko leka to lobi ke non pasteur Guy Mario to rakotala ina ndaku to ke kotala ina hôpital to zuita na biso to sali o to ko sala to benga ki bandeko to mona ki ba pasteur basungi to moni bandeko na biso ba libanda basungi to lobaki to sana besoin ya ebele karaté attendre quoi contribuer $10 et zambongo o ya contribuer $2 ko to pesa ki na prix à seringue o pesa ki nde esungi pe bandeko ndambo oyo bamonana ki nango baningana ki to bandaki koya ko solola na pasteur Guy Mario lelo nzamba décidé autrement moi lelo banayo en tout cas Bible des olo bela biso na circonstance nyonso to so pesa ka nzambe merci vraiment ndeti biso boy to pesi nzambe merci na si tant to bande ko ya na présence pe ya mama Gina Botosi to bande ko loba jour msobi mutu na mutu abondela oyo so matin na motema ngai libonde na ngeza kaka na nzambe que ta volonté soit faite to ça na besoin molimo ya Guy Mario et pe malakimia moi si pe atika na kimia parce que Guy Mario aza malade mais moi c'est pas bande qui ko souffrir mais lokola nzambe asali mokano na ye ngana pesi nzambe merci mille koleka na moni ka wiki ba prière na biso parce que ndeko azali vraiment na souffrance ebele ba moni ba photo musika mais ba vivaki yango boité soko ozaki sur place ba o ba komaki ba vivaki ndenge ndeko na biso komaki ba mona vraiment comment a souffraki donc biso to pesi nzambe wana merci biso to pesi nzambe wana merci mais toujours se rappeler na dernière visite na biso o to kendeki na limité tant to silisi prière parce que kuna Isaaki moyebo filmer na kati ezate to koti na kati to sali prière na biso parce que biso to koko ye esikate sans que to tombola kiti ya bokonza nzambe totalisa nzambe mutu oyo biso to yeko assister to ya ko lakisa ye ko yebisa ye ko rappeler ye malobaloba na biso sur la croix tout est accompli. Est-ce que sur la croix tout est accompli? Est-ce que accompli ça qui peut lui voir nekulusu? Vraiment faut à moi nzambe pour yeba makambo pour comprendre en vraiment bien ndengo utolo bana eza bongo et otikala kaka bongo tout est accompli nyonso ekokisa maki dans nzambe ana akufa ki pona biso
ti lelo azalaka wana kaka kufa liwa na ye nde eyaki mpo esauve baame na ye ya bana na ye bao bayebi ye bao basalelaka ye vraiment mpo na ngai vraiment balobaka baloba malamu ya motu moto akufi ngai nazoba malamu te me azosala témoignage Guy Mario aza vraiment mosali na Nzambe aza moto ya masumu azalaki mpe na bafaiblesse na masumu na ye oyo abandeki kosala etanke mutu mais Guy Mario ngai nazoconfirme bandeko bazolanda nga Guy Mario aza vraiment mosali na Nzambe aza vraiment mosali na Nzambe parce que balobaka bilembo bilembo elakisaka pe etikalaka donc bilembo ezolakisaka Guy Mario aza vraiment mosali na Nzambe. Je vais reformuler ma phrase. Naina Lobaboye. Est-ce que c'est possible que, malgré Guy Mario Azaki pasteur, Azaki Mosali Nzambe, est-ce que c'est possible que, balandi na biso ya vie activement de Hollanda, est-ce que c'est possible que Nzambe azwa Guy Mario en tant que Mosali na ye, alobi non au souffrir? Parce que le dernier jour, on a tout madame na fièvre, azobela. Ernyoso abalola, ka mobali, azong sera mobali, nanzoto, nanyonso. Est-ce que Nzamba koko décidé par lobby que non? Lokola Guy Mario abeli mingi. Na zuye po ayako pema, azwa repo, na pesa pe moi si na ye repo. Est-ce que Nzamba koko décidé yango pe? En tout cas, tout est possible. Oui. Nzamba ko décidé azwa ye. Nzamba ko décidé azwa ye pourquoi? Nzamba ko décider à jouer parce que akoki ko nyokwa mate ezana batu musu na se ya moi awa o basala rake andimi koyokisa muninga mutu passe azomona e comment azo souffrir aba azui azomona boye bien mais Nzamba est-ce que ka ko intervention na place comme na ba niveau ane comme ba dimension Nzamba oaza mwana nanga oeza amnanga ekoki ko nyoka mate na akashango ake opema na kimia oui Nzamba aza capable pe akoki ko salango. Dieu est capable de faire tout. Là, je vous dis et je vous assure. Donc, c'est pourquoi tu dis que Azwa Lokumo. Parce que tu yebi que Nzambende a décidé bongo. Ce que yomo yini ozolo bake non, talana lobaki ka rokufa akufi. Tu te trompes. Parce que mutoza na droit ya koloba li loba pona muteza ka Nzambe. Donc biso awa teko tato la toko tombo la misala ya moyinité, mais toko bisa Nzambe que merci na décision oyozui. Voilà. Merci beaucoup les anciens de Muyombe Gauche Tozé Belengwasa. Motemeza akozoka. Motemeza akozoka. Pas sezana motema. Par rapport ya ndeko na biso ndenge atiki biso ancien munene akei atiki biso moi liloba ngwasa ya muke pona bandeko bazolanda biso liloba ezaka toyeko kabula mawa na mwasi na biso po biso toza lokwa ba to lokwa mobali mibali na toyeko kabula mawa elongo na mwasi na biso po muto akufi aza lokwa ezaki ndeko na biso mingi olobeza te tokumisika Nzambe po Nzambe wana akokisi mokano na ye yango moni biso tobaki tokotika boete lokwa to bandaki na ndeko na biso ne bandeli donc toza obligé to komisa vraiment ti na suka yango moni lelo toye awa tobi bandeko na biso bazana matanga kuna to kotika boete to yata kokabula ata mwa mai to ya kosunga na mai ata na mwa sukali et ça la bien. Et que ça la bien, que sungata na moi mai, que sungata na moi sukali et que ça la bien parce que bisonde batutozana se, bisonde to yambi bandeko, bisonde bandeko bazo ya ko tala biso te pe tozolela noko ya bana na biso to papa kulu to papa leki ya bana na biso. Donc voilà, merci beaucoup papa. Moi liloba mukie par rapport à les anciens de Muyombe Gauche, toeko tala madame Nabiso, tozo lelande ko Nabiso, tozo continuer kozala na attitude ya matanga, moi ni loba mukie. Queen Mada na lobana no merci beaucoup na yope, ndenge sala tout que image nyonso ezala rediffuser na internet parce que ça na bande ko mususu ba yebi vraiment vérité ti. Misusu bazo yebate est-ce que tango banda ko souffrir les anciens boyaki est-ce que bokotaki to boye kaka tango akufi to boye déjà dès le début tozala qui hier pena to confirmer que papa na so Guy Mario azaka na se to yaki on se déplacer avec na matériel en tout cas nzamba ta non misala bolingono wana de deux maman na biso atikali total até que lelo bato baye basali ba tapage nde tozo mona bande ko na biso ba internet je pense que ba image mo ile kaki na hôpital tozala ki wana tango sangwa liwo yaki to komaki très tôt matin. Et ça, qui n'a pas de internet, azoya, pour azoka base.
Et puis chose grave azoyebisa bato ke bino bana muyombe gauche bolela papa Guimard yo bolela te kolela ya mutu ezalaka na mutema mutu mosusu akoza azolela azobwaka na mabele me ye mutu asali mabe ye mutu alie mutu donc bandeko toyaka place ya matanga po tokonsole mais toyaka te po totala événement tomonaka tosala nini po bamonaka ngai nayaki nalobaki na ngai na gifle même journaliste wana mwasi et puis alongwe wana yesu komanke yo donc ezalaki déjà bien te donc toyebaka à part bavie ya tv toza na bafamille bamama mikolo bazali donc ntango ye place mema éducation na yo oyo ozwa na ndako kaka ye journaliste wana mare azokota na car amoni ke baza déjà mama ndeko mosusu voiture wana ya papa na so chaka kongo mokie ye lisusu azofinali lisusu mwasi ya mowei oyo aza na pasi et puis bazoloba na ye azoloba yo ozolukilanga makambo donc place pena namonaki efona gifle mais maîtrise eyaki mwa totali towana baproblème donc bandeko boyebaka surtout bandeko na biso ya banet oyo omoni banda kobenga kala bachronifoiti peut-être babenga bongo mpona baraison oyo bamona epa bachronifoiti yango mais à principe internet eza vie où ezo pesa bato message ke muta yebele remonter lo ni eleki kuna directement donc toza wana po bo pesa ndi message où est bien il faut vous rappeler besoin éducation ndaku bo memi on ezate so bimi libanda oyeko sala mamo bo benga babenga obese na ça po ba mona non c'est pas bien donc à la prochaine ata bisoté so ekoyi na ba groupe mosusu to na ba famille to yebaka to yeko sala nini pe toza na place nini donc il dérange kinga nazali bena na souci wana na profiter na pesa message wana bandeko na biso ya net boye baka botalaka pasi ya bato baza nango boya katika pona koya ko kozwa mwe eloko mo eza bien te déjà mama azalaka na courage papa azalaki mosali ya nzambe nzambe ayebi le pourquoi azwi eka nde tolobi emso azwi ya pema to anda oyoka marque de la bête ekoya na caché mais so totali lelo tomona marque de la bête ekomoya avo bimo matavion faut zwa vaccin na habité ce que zolobela batebele photo mais ma pensée loin tokomoki wapi bientôt là tout le monde africain va voyager fois en vaccin et surtout ba africain ba télémeli en autre to yebité et ça va signe de la fin tout le monde na ba maison sous en Europe et comme avo côte ba tchepena Philippe 666 donc marque de la bête yé sko tout luka to yeba tout nzamba zo sanini est-ce que enlèvement ngo liwa lelo comme le roi et le monde est normal hein donc tout le monde on belage oh accueilli. Parce que si tu as comprendre que peut-être ils ont un enlèvement de longo là-bas, où il y a avant, tu y habité. Parce que biso otozo tikala. Est-ce que nous va enlever bisoté? Biso ne toko tikala ko mon apena tant va libérer diable moi qui tape en personne. Tout ça toi et le bila biso belé. Tout a raté. C'est de là au lamusinga mokie au namoni pour la première fois, je ne sais pas pour la unième fois ou comment, na kotani na motazo azana moi réflexion mokie lokola ngai. Kala to banda ko mona soki ndeko na bino bazo perfuser ye mona ndako mo babokomi ko prier perfusion ya pamba ndako mo babokomi ba tie perfusion c'est que ça sérieux lelo perfusion koma eloko te kolala kolamuka tokoti na basani na biso banzungu na biso ba 555 ba mama biso bazaka na kala mona azoyela bino ba nini complet ba jeu complet ya ba 555 kaka ba 555 wala ba bina biso ezala nango déjà ba 666 ba tozomona batu oyo alali aza normal akomi na mbetu diku bolamuka na toko bokende kolamuse bosi akufaki tozomona ndeko mususu bobandai kolia na yeboye ye luto etikali boye asi akendeki tozomona makambo ebele oyo totikala komona te corona mutu azozwa maladi kaka po alobi boye yo yoki kaka nini liboso zaka tuberculose mutu bando ela bongo mais lelo ekomi maladi mususu ebele ndengo utukoloba ezo interpeller conscience abatu te nga personnellement nazomi lobela est-ce que toye barake makambo ebele to sala kabatu na ba internet e vendre na mitema est-ce que boye ba ke mutema ezaka centre ya muntu vie ya muntu e ba ese basaka na mutema siko tango ezo ka pasi kakaka lobi muto akwei akufi yo muto tukaka ye conscience no ezo lobani bon siko yo muto tukaka muto akwei lelo akufi fomitala pe lelo yake est-ce que lobinga na otika l'éternellement parce que liwa est un passage obligé. Donc nde toza anga na koma olobaswe na ki église na sanzambe bomba molimo na ngai na mokolo suka na telengana te etelengana te na senga ke sous bonheur te na senga ke sous voyage te a des fois na koma na ngolo balanga mikili c'est de là il faut beta tour bo vite fait n'habiter botika no nord to ya na ngota tour mais na za pena déterminer te ke fona ya nord donc nzambe est important
toyebaka tosengaka ye baame na biso ezala na esika koyesa nzambe te libala nazwa wi okozwa et après maintenant bomoi na yo eke wapi donc nga na révéler bato kaka ke babanda kosenga na nzambe ame na ye esprit na ye na mokolo suka etelengana te souffrir te abombela bango place bafutilité oyo donc on laisse tomber franchement on laisse tomber tout le monde a musika et ça la bien nga na priya na bima naza vraiment mwana molimo chaque tongo na osenga mingi komi la purification donc yaonde na osenga mingi po na sali pe mabe naza pe sente na tamboli pe mabe na swani pe na baninga na créa pe barankine surtout biso banoko to créa pe barankine tout ça sko non mo singa ka pitié nzamba sengelanga mawa yokelanga mangolu na ye eza likolo nanga e mokolo ya suka molimo nanga etelengana te na ebite so ina komona ngo pas mais etelengana te donc voilà. Merci beaucoup Sedola. Waouh. Waouh. Vous avez la bonne voix. C'est vrai, il y a molimo, il y a molimo. Vraiment, il y a molimo et il y a molimo. Des gars, motamboli na biso biso tous les anciens de Muyombe gauche. Yo posan de ko peut-être aux temps il y a kota la papa Guy Mario na télévision. Moi les lobano mokie. Merci Queen Mada, le pesinga maloba. Nga iloko na oloba iza pasi. Guy Mario yo yebi. Biso tous en zone. Guy Mario yaka ko tourner pas grande sœur. Angola, oyebi. Vraiment, nanga bien makasi to solo la bien apprécié kia bien na misala na ye na evangeli na ye en tout cas natikala ko zoye ma bête. Na mona vraiment za exemplaire parmi quand même bateau basali la nzambe. Vraiment eza pasi pona liwa na ye mais to kumisika nzambe nga iloko na koloba na mwasi atia société soka atia souci mulongo ya sima ya bana baozana santé malamu te nzamba za wana pona ye akanisa teke nzamba pesie mokongo pesie mokongo te nzambe moko ayebi eloko nini asali pona mobali na ya pemisi ye ayebi pona nini ayebi pona nini apemisi ye anyoko ami kobelisa mutu eza facile te bato baoloba bayebi te santé ya mutu pe toyebaka l'air mutu azobela aolia te est-ce que santé ne rozala normal est-ce que rozala na nzoto musoka zolia te yo moko tala soko lete ka journée moko na komuka vertige nzoto ko lemba bongo mutu aza na kati ya hôpital mutu azobela rozala na santé malamu te na ningi na loba lisu pona bino association na bino bosali ya ba ancien ya Muyombe gauche vraiment maman ndenge bosali initiative na bino wana bolemba te bokatana te diable côté la bino te po ezana batu musu bakoya ko combattre bino na groupe na bino ba musu pe bosali yango ba osepela te ba bini na ngo ba l'exception ba onde bazali na Muyombe gauche biso pe toza ba musu ba osepela pete alors bitumba wana boye bakolonga ngo po yeso alonga ne kulusu bino pe bolonga ngo bolemba te esalami pona papa lobi mutu mususu pa kozwa ka maladi mutu mususu pa ko bota mutu mususu ko ba problème eze ebele bolemba te boyika mpiko bozala bomoko nzambe apemisi mo limo ya papa Gi epema na boboto seke na ngana loba tolela biso nyonso tu bana poto tolela bandeko nyonso tolela Gi na esena mawa nyonso tolongola ba en na mitema tolongola biloba loba na mitema tolela ye azayaki mosali na nzambe en tout cas maman via Queen Mada merci beaucoup. Merci maman de Gama. Voilà, tous continuer ko tambisa micro na biso. Tous continuer ko tambisa micro na biso. Allez-y comprendre toi na matanga, toi na bitoko, biso ba Kongo tolelaka. Mobali na mabele, ndenge pe bavandisi madame na biso na mabele. Voilà, maman. Bonjour. Bonjour maman. Ngai komona maman via. Mais quand on se présentait pas bandeko basota la biso parce que babi tout le monde parmi les anciens de Muyombe gauche azanani. Voilà, merci maman via. Nga komona Ritiana Isika na jouara na epa de marniati tous les canapés TV bison tolandi o ya kufiaza na robenge noko parce que bino ba maman papa Kulutu voilà. Papa Kulutu na vraiment la pose à rejouer na ben à 8 ans en ante.
tant tout monde qui na TV nga mona ndako lela la non pourquoi ça nzambe pour no permettre qui ya kufa boye falo sungae tout monde aime sungira qui belé le quoi ya kufa c'est que nzambe ndi mutu a décidé akende pour leur mort ezanga ki nyos wanda osenga ba msu muteba mawanda ko pesa yona osenga mama courage biso pe ba o toza bofele to senga kala nzambe yinda yebi pourquoi linga ke za bon yinda yebaki pourquoi bengi pasteur Guy Mario maman courage vraiment mingra le bezate ma papa vraiment et puis ma place à bien voilà motema ya papa epema na place ya kimia et surtout que asalelaki nzambe mutu nyonso babiso oyo nyonso oyo bandeko esika malamu ya kokima ezepa ya Yesu na minute oyo biso tozolela biso tozoyo kapasi mais papa Guy nzamba azopese azofute selo misala na ye na minute oyo ye azana ye na esengo azana ye na kimia santé na ye esi ezongi nyonso na ye esi ekei bien vraiment to continuer kolela papa Guy na mawa nyonso na remarka na sala pe constat mama yaka na mto solo la mukie maman Bokilo mama to sala ta mo échange à kiti hein merci pour comprendre que eza normal to za na kati ya matanga voilà merci beaucoup na sala constat na mona on dirait mawa epai ya batu esila respect ya mowei epai na batu ngai naza matadienne je suis née grandi à Matadi biso epai na biso ezalaki soki ndeko moko akufi to akufeli omona ba voisin ba rostoka ba mai mikolo wana parce que bayebi kaza na se osala te voisin aye na bassin ya mai voisin aye na koni voisin aye na makala voisin aye na biloko akolia voisin aye na boye et puis soki omoni ebembe en tout cas soko banda ko tala boye soki kunde bembe ele comme on tient mukongo oleki mais lelo respect wana ya ba we ezalaka lisuste moto akufi na ndako yo mona awa bazo tshana ba musique baza normal est-ce que constat on a eu pour cela yango merci maman vie pour la parole en tout cas elora liboso na sepeli na kati ya les anciens de Muyombe gauche pour batu mingi baloba ke bato basala théâtre bazanga baler en l'air bazanga baloyenge mais loko impressionné nga na les anciens de Muyombe gauche eloko eza na base eza na parole de Dieu liloba nzambe penza en tout cas et après nga na groupe les anciens de Muyombe gauche ngai papa Guy Mario na yebaki ye batan oponga za moi sa président témoignage on toujours répéter na siège moboya moi c'est un collègue na biso ancien de Muyombe gauche aya ko visiter biso plus de 2 fois to bandolanda bango pe na répéter kuna papa Muyombe gauche to kutana na papa Guy alors message ya maladie ya papa Guy to esala biso kitoko te mais loka liboso na komisi nzambe na les anciens de Muyombe gauche bazaki bato ya liboso oyo ba interpeller ki bato nyonso na kolo bazaki kidiba o bazaki koyeba te ke papa Guy Mario ya koyi maladie zaki les anciens de Muyombe gauche po na bandai komona ba message bandai koya ndenge bandai sona pa tema do na bandai komona en tout cas vana répondre na message non nzamba pambola bino po loka bwina esalama te eza groupe moko boye bandisi kamina makambu ya malamu en tout cas mama vie ya nzamba pambola yo apambola mama chocolat apambola bandeko mususu nzamba pambola bino en tout cas vraiment biolingo la mitema biso bato ezalaka te pona nini bolingo ekoma kaka lokola mama vie tobotamine mama moko papa moko foka na linga ye po toza makila moko yango zomona bolingo la mitema biso bato ezala asute donc pozwa likambo muto cœur fois za la kaka ndeko na yo propre mama na yo propre ndo ozwi likambo ne miso aza ndeko mo boye to muninga mo boye ozoki pete yango zomona bolingo la mitema biso bato en tout cas vraiment ezali susute en tout cas par rapport ya mama elle est choquée tellement yo mo zomona e azo yo bandeko o batali vidéo balobi mais mona mwasi oyo azolela na pasi na motema boye ndenge nini nzamba consoler ye soko kokolo bani mwa liloba moko ayoka yo nzambe acha mwa liloba moko ya malamu na munoko na yo pe na motema na yo po mama ayoka yo na kokolo bala mama boye nzambe ndi mutapesaka nzambe pe ndi mutazwaka toyebi te nini olobi nzamba bongiseli yo liwa ndeka mama vie otolo bezanzela ya mutu nyonso
Tous on a exemple non yé moko non Jésus Christ ala kiseki biso ndakisi ya kokufa ni kulusi yé moko tu mwana nzambe akoka pe kokufa te akoka pe ko boya liwa mais akufaki mais akufaki pona ko lakisa ke liwa eza nzela ya mutu nyonso eze lo mo mama en tout cas na osenga na nzamba peso tout d'abord na makasi nde ma vie ya uti koloba les sel mutu ko conseiller motema niza ka nzambe to ko loba to ko se to ko same nzambe nde mutu a consoler motema na yo en tout cas nzamba pesa tout d'abord na kimia ba mikolo etikali olela papa na kimia nzamba consoler motema ne loko na ko loba ka yango wana. Voilà, merci beaucoup. Et le koko le baka yangwana, nzamba continue ko consoler maman parce qu'atiki na mwana, mwana wana asana besoin de soutien papa na ye parce que mukolo oyo tokende ko hôpital maman chocolat na ebité soko landaki maman na biso alobi papa gi ayebisaki ye na mwana na ngai na lingi ba jeter nazana mbeto hôpital mais na ko silika elingi lobani eza message hein. Je crois que un message moko atikela ki maman de façon que yo okoki ko lelanga pasi o ngana ko pesa yo parce que na ko kende mais moi nananga ezaki message na liloba na yo comprendre ki nini tozaki sur place et ça qui passé moi même azaki na hôpital parce que papa lingaki te ba libérer moi na za mwana mukie yango tozoloba biso toyaka awa toyaka na message tozosenga na bandeko biso tosenga nde na bandeko ya mawa ya bolingo bao bafingaka te bao basungaka po toko bando finga banda tongo awa tozwa solution te parce que gima yo fa kundama tozana lia ya matanga tozana lia ya matanga ngali ya matanga ba mama biso ya mikolo bafandi boye batiki banda kuna malili elanga baye kolala bayelela ya biso ndeko sikonde baye kolela boye toyebi na matanga ndenge ezalaka tozaba na nzambe kolela ya kala eza suti te koma kolela na Yesu mutaleli azana droit ya kolia azana droit ya komela po biso to koma ba chrétien donc kolelo ya kala wana ya ba païen eza resute tout ça a besoin intervention kaka via na zo beta cete bazana besoin ya sukali ya pamba ba chauffer makila soki tongo etani bazana besoin ya lisungi et puis moi nazana besoin ya liso ba rentrée scolaire yango et puis ndako ezana ba nyongo yo monde quoi donc grand frère a Koufi après moi soir au Kanaka bilo on a bimiake ba compte à rendre des années donc na place to finga naka na place to lo baramabe biso bandeko tozolanda tu na to tuna nyonga weza ya combien etikala ki combien mais fala kende ko sala nini bandeko biso to yaka ko pesa message na bato mitemo maloba o ba répondre biso ba o za soto leli ba lobi te ata 100 francs yango bozwa awa banyongo ezali bolo bato mona ki abeda shwa yaki wi aza mutu eska abeda shwa suki yo pesani tia loboko aza eliko bateke soka abeda shwa ya par moko bonde bozo lobela ngo wana ke pasi na ndako esilite papa na biso abeda shwa sungi nzamba pambola ye na pasteur na biso walesa vraiment nzamba pambola bango na bolingo balakisi pasteur kiraza ya biso tozo ba pona ba ana Kishasa pasteur ki aza ya biso aza na kati les anciens de to adopter ki bango na mama Jina Botosi ona ya biso batika biso te pasteur ki nzambe apambola yo za mosani na nzambe collègue no mosani na nzambe nzamba sali mokano na ye donc ce que tozo loba kaka ke après kokunda pone bazo loba wana ba micro sur internet kato bazo tozo ke na cimetière to sukika wana histoire esile ngasko na zesa bata banlamu bata bolingo bata motema ya mawa awa tozana banyongo ya ndako tozana besoin lisungi numéro la queen eza wana boyebi ndenge to memaka numéro pe ya madame ezali oko benga direct osoli na ye moko donc bobengi pona koyeba muki oyo ko to baki tout fait nombre Yo mona na te koloba yo mona 2000 francs on mais na bête c'est 2000 francs ça que 5 serins ba que na corriger na cité ba beso sont 8 serins so serins so ba corriger ki nga ba te 2000 ça que na 10 serins nga 2000 ce que 5 serins nga bien nga ba 4 ba te bo za ta 6 serins ba 8 serins na 2000 francs donc tu sais na besoin nango donc nyoso o to ko koloba a to ko senga awa o ko yana awa e ko contribuer e ko baksa un plus ko ba ka te ke chocolat la ya wate yo muto la le o nani o salini o bimisini bio boyeka po akufi bozana besoin ko la bon temps bazo luka kiss no hôpital o yaki temps bazo luka serin no hôpital o yaki
tolobaka mingi bandeko oyebi ngai tinga kofinga injire lobela ngelo te to abana nzambe na simaki yango mais nazoteya na bandeko oyo baolanda ngai totika kofinga biso nyonso toza bacongolais eza oza na poto eza oza na afrique biso nyonso toza bacongolais botika molimo wana ya kofinga soki osanti ke ndeko na asali erreur mpo ni reproche ezalaka te biso na place to reproche moninga tofingi après kofinga kasi gima oyo aza na morgue awa bato bafandi bango ye bafandi awa siko après kofinga solution nini tozwi na place tofingana tolakisa bolingo bokokota na internet bamoi bacommentaire oyo botiaka wana na se ya commentaire na ngai natie $5 ngai natie $10 ebele kofingana so ezali ba $5 toni tobimisa ata $3000 via omoi kaka bacommentaire oyo sobe ngai natindi $5 ngai natindi $5 tobimisa ata $3000 mpe mutu akufeli mwasi mobali mpe afuti banyonga ndako alongwe mpe na kimia akei to bino bozofinga wana ezochange nango eloko moko te donc toza kutu wana te toloyebisi bino ke bozala na bolingo bozala na amour ntango yo shokola oyo namonaka ya pembe okosi ozomona pena pema oyo nzambe apesa ya bomoi ezorespire awa mutu mobimba aza awa mpo pembe nde eza na nzoto ya mutu botika benjire wana ezokokana te ko toza wana te mpo torépondre bino mais toza nde na besoin nango te en tout cas la queen nazofélicité bandeko na ngai ya les anciens lelo na babengi na kofélicité bango devant caméra parce que soki mutu alakisi bolingo asala te eloko ne ya mokie fo kobetela ye maboko nzambe amona Didier amona John Mbemba na Angola amona John Mbemba na Angola Guy Mario ancien c'est mon frère même Solange place aux awana ba bonne guérison nzambe amona yo la queen nzambe mtapambolaka mutu nzambe amona yo na befort ozosala et puis na ba $7 baza bangwasa ba Sandrine en tout cas toza ensemble même moral même esprit nzambe wana azomona biso yo mutu ozozela soki pe nini wana eteleme biso nde tobandi obeta sete lelo tona besoin lisungi numéro ya mama eza wana la queen akopesa bino eza chaîne na biso moko donc so olingo luka lisungi ya mama obengi la queen akopesa o numéro bosoli bino moko ba les anciens toza wana biso les anciens tozo fongola eza inspiration nzambe a inspiré biso kofongola tofongoli les anciens tosali groupe tobandika ba discussion na biso na gotoka mama okali boso Guy Mario aza malade toza pe na kesi te toza pe na eloko te vi alobi non tokotelema toke kotala ya biso ndeko félicitation lisusu via totelemi tosali oyo tokoza mpe tozobunda mais na les anciens nao lancer message toza na makambo ebele ya kosala toza na bandeko ebele ya kotala toza na baorphelin ebele oyo baza abandonné oyo toliaki nde toza na vie ya boelelo ngai naza te bana nga vie azoregne sans yebake bavivaka ndenge nini eloko wana eza message nzambe nde apesi biso etouche biso boeskize nga etouche biso makasi et puis culpabilité ezosala biso comment nga nazolia bien nazovivre bien ata un petit rien wana ezala te donc biti ya les anciens ya wana tokoya lisu liboso ya caméra awa ya vie ya TV Monde tokoexpliquer bino comment les anciens et salami comment les anciens baza na besoin ya nini tozoluka nini na ba vie ya bato biso tozosala émission oyo mpona kobakisa eloko moko boye eska oyo bato bazoyeba te kokomplete loko bato bazobosana et puis eza vision au message nzambe apesaki toza wana tozo continuer tozo ki liboso et puis au moins si na biso batikeli biso veuve na biso ba les anciens atikeli ya biso ya libela toko kabwana te ata bakundi matanga toko solola toko monana les autres après ka kokunda to yebani donc botika biso ndeni tozo kinde so tozo ke mabe bo reprocher biso te moni pas sona chocolat olobaki mabe vie à place wana bo merci yaya reproche ezalaka bien so ki nga na sali gaffe kaka yo muto moni gaffe ande ko reprocher nga so reprocher nga te so na sala ki on a ignorance merci tam suna ignorance tam suna émotion kokufela mutu eza facilité bolo baka boye ko laksani biso tozolia na gima tozofa na gima ya sala ebele ba biso so to ebaka moye ko tanga ba politicien ba to ezate ba politicien minene gima ya lapso ouverture wana na groupe ngana ba no sona ne ngo shokolozo ka tuza tetinga ninga mo moza za binga biko o sani na théâtre na ba français no o sani poka so muta kiake o sani na ba français na ba veste na o bo muta ba veste bo na théâtre zala mais lelo ba ta ba veste na théâtre ba koma
bosilisi na bato posa kotala TV bato bakoma so théâtre tant azape ça babiso ba chocolat tombo bi kitongo na kilelo via babiso nga chocolat yo lobani a pas kitongo nao alors kitongo na oze ba ke chocolat za tongo siko kilelo eza telelo eza kibuzoba ngazo mona eza kibuzoba eza kilelo eza kibuzoba parce que théâtre buzoba babiso ba chocolat na kitongo na biso tonto sa théâtre ba ministre bazolanda ngo vio yebi ba député bato minene bazolanda après avoir côté à théâtre ba bengi bino boza invité quelque part ton ozo côté à lopango monter biso to yo moko discipline donc théâtre biso to sara ya tongo wana c'est théâtre ya malonga pe ya valet kilelo o eza salité donc botika mno ko kumisa kilelo nga na omo ngo eza salité benjire koti ko bomane koti ko inane koti donc ba artiste comédien nyonso a ville ya Kinshasa toza bandeko toza famille ata yo na soye na vie lobi na 12 to bongisa boko takate ko comparer ngate yo vie yo na nani yo chocolat na nani e wana ndeko na ngati ndeko na nga ya tongo so boye ba to na ba groupe to sala ba association auto so na ba ndeko na nyoso butu lokola moyi donc zo ngo comparer nga na sedola to so la kitoko donc zo ngo comparer nga na artiste musu to se karabino to za très bien to so la très bien prévenez que bon mon ande to bimarate so ki likamboza donc ya botika kwa ambrier biso ba comédien to za na biso na bolingo so imitwe baluki ba bolingo ezate metoza na bolingo to za nango eloko ezanga biso peut-être possibilité bino bolanda biso bozana possibilité bo soutenir biso na kati ya organisation na biso oyo protocole na biso ezande mama Sandrine voilà yende tokokende na ye tokomekana ko solola mukie mama Sandrine moi liloba mukie parce que ma solo ya les anciens de Moyombe gauche to beti yango balobi boye mabe boye mbala moko na makelele boye mbala moko na baka boye mbala moko esika nyonso lipamboli ezalaka diable aluka ko ya kobundisa moi liloba mukie mama Sandrine toye merci d'avoir ma vie toye mabete izaka nde ngolo nzambe kite libiso donc ezande tant to sali loko wana écoutez na kaya Guy Mario donc ekokotala ye donc essaye flamme batunyo so ba moni tout obayaki wana donc minga lobeza te bomona kina ba bilili bomona makamni surtout donc na pesinza me merci ye mongonde azwaka ye mona pesaka donc minga lobeza te na pesika nza me merci afa na kimia nza malola mona ye wana za mosali na ye nangi na poser yo question mukie dernier jour tokendeki na hôpital o tokendeki na limité tant papa Guy Mario azaki na limité madame aleli nazo consoler madame koto yo leli elo woni ne leli saki yo elo ko leli saki ngai d'abord ça komona moi si na déjà na standard qui bien te et puis ça lenga ba char de poule na kuti moi si azo lesaye azo lobanaye Guy Mario lia comme ma papa na ngai tiko sala nga boye soko salinga boye ese ka émotion azolo bakaka donc ndenga bana ko loba na ye na koka ko supporter ti na bende ko porte apone motema ezaka tala ka ndeko na fungoli susu azolo bana ye lia ko ozolia te bakisi ozomela wana ezosala bien te ozomakasi ndenge nini tika osala ngai boye na saka nga moko donc il passe sur la ma vie na okaki on passe ya ngai Guy Mario asala pe mingi kati na nga atamusanga banzela ona tambula te me ya koti singa kaka donc ma vie a passé voilà tango to silisi na sololi na madame na ye na sololi na bengana ki yo libanda Sandrine na bimisio libanda na bi na lingi makambo te ya kulela awa mena baluki natali papa Guy maya miso awa maya miso anaisi bango bomoni makambo zoluka ye moko pe papa Guy akomi kolela donc moi si pe aleli lisusu makasi koleka elingi lo bake moi pressentiment moko boyezalaki to banda ko luka ko pressentir moi eloko mais lokola nzamba limita biso to yena to na boyebi wana te nzamba lobi o eza ya binote o eza mystère caché na ngai moko nzambe abombelaki biso ti to bimaki to lobi même mukolongo to komaki to mona ka même matama ya bagi elunge fungwa mi to lobi azaki boye te ndenge elunge fungwa mi boye
nzoka nde babi soki moto alinga kufa bakosaka bato ndenge wana soki abandaki kolia te omona akomi kolia soki abandaki kosala boye te omona akomi madame alobaki esali 2 jours mino na ye ezalaki akokangama soki aotia ye seringue ya yaou fo apompe oui donc mino ekangamaki déjà moi si on dirait asandaki mais nzambe azalaki kana sport parce que aza mobali na yebi kaka miracle mais nzambe adesidaki autrement bandeko mwana mwasi wa moni oya ye asali musala na ye donc ye alongi parce que tolobaka nous vivrons je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare derby balobaka bongo te je t'aimerai jusqu'à ce que la mort nous sépare ces $. Balobaka bongo mais la mort a séparé papa Guy avec sa femme. Donc madame alongi et tumbanaye. Elle est devenue libre parce que la mort est kaboli bango. Abundi na maladie à mobali na pendant combien de temps? Puis on tokomi ko sikatobi o mais hôpital ndenge ni. Bango ndemi nganga ndefo ba balola kaye ndenge ni yo moko so balola ye donc nzoto pasi maladie na nzoto. Du coup, Nzamba a décidé autrement. Bah maman, nako l'exa moi micro. Maman, bonjour. Bonjour. Maman, tozo lingato soloano kaka mukie, to yebi ke mite meza ya kozuka. Okokolo ba mingi te, mais par rapport ya likambo e komeli papa Guy Mario. Maman azanani pas papa Guy Mario et tango yoki likambo ngo et sali yo ndenge nini. Et puis moi liloba mukie okokolo ba na maman pona ko lendi c'est pour musala na biso photo sala eza ko lendi ça y pona azala makasi akoba kozala makasi wana moni loba muke mama na ngai basi yana okokate Guy Mario aza mwana na ngai liboso ya bana na ngai ya tika eza normal Guy azalaki mwana ne ya liboso ya bana na ye bozo ye bana moment oyo choc ezali mama bonjour maman. Maman, moi, liloba mukie par rapport à matanga, par rapport à ma ya papa et Guy Mario. Et puis moi, liloba mukie pas ya moi si à Guy Mario. Bon, ya liboso maman na pesi bino merci na groupe na bino ya ba ancien ya Muyombe gauche. Total radio na télévision, Guy azalaki na bino, Guy aza cousin nanga. Liwa ekutai na ye akei to pamboli nzambe. Parce que bina circonstance nyonso to pesa ye merci mais a facilité. Tondimi nzamba bomba ye bino bandeko na ye boye kotala biso awa nzambe amona bino mena ko sepela mingi groupe na bino ezwa avancement lokola bobandi na Guy bosuka na Guy te bosala ngona bandeko nyonso o bakuta na likambo ya ndenge boye soit teseka kobota na opération ba maladie ndenge na ndenge ozomona po ezalaka bobandi bien boye na moto bokomi na ba défi bo réussir te lokola nzamba azaka liboso ya groupe na ndenge yo lobi to olanda yo bo continuer ainsi et osala bien na kosenga na mama ya mwasi ya Guy azwa courage nzambe azali mobali ya baveve ako soutenir ye akotika ete na yebi ke na famille na témoignage pe ya bien tokotika ete tokozala kaka pene na ye vraiment naza cousine Guy Mario tolia na esani moko totangi na esika moko tosambeli pe na etia komi na kabundi walesa abanda pe ko ya pana ngatika engate tozaki ne pe kala mingi te tia banda malade mais nzambe abengi naza na courage ya ko répondre bino na tiki nyonso maboko ya nzambe to bandaki na ye tokosuka pe kaka na ye mabota eza na kimia to bandaki na nzambe tokosukisa na nzambe ndenge mama alobi parce que mama pamboli biso alobi tokende liboso mais toyebake liboso yango bambiskadi pe ezali mikakatano pe ekozala tokokuta na bitumba pe kobimela likofi moko ya briske mais na lisungi ya nzambe toyebike tokolonga toyebi penza ke tokolonga nzambe merci les anciens na bana mibali na bana basi baza bato bayebi nzambe baza bato basi babala na bango Yesu moi niloba mukie mama azanani epa ya pasteur Guy Mario moi niloba mukie liloba mukie ngai nazali tata ya mwasi ya Guy Mario moto abalisaki ye ndengai na limbongo ya Guy Mario ya libala. Aha, donc muto abalisaki mama epa ya pasteur Guy Mario ezalaki tata mwasi. Est-ce que vous tata na ye? Naza tata na ye. Très bien.
bon sikoyo na ntango oyo ngai mwana nga ndenge amoni mpasi dimari tokanisaki abika tozobondela mikolo nyonso yoki na nsima yango koyo oyo ngai na ye nakanisaki tokende kotala ye te na hôpital te mpo ngai mpe nazwaki mwa shoki monene lokwa mire ekoyilaki ngai nazali kozwa ta ya koya te nayalaki ata kotambola te nasali mbula mobimba bon aventure nde tokende koluka esika na ye koyo oyo biso toye tokanisaki aza mobimba ndenge bayebisaki biso aza na ndako tobandi kotuna kote matanga ezali matanga ya nani tobandi kotuna na ngambu kuna balobi botala kote bati foto botala bizaki mari tata mwasi koyanga na ye naza na puta monene oyoki mpona komona mwasi adi mari na mwana oyo ya moke nani akomema mokumba wana mpenza obele yesu ngai naza na eloko moko ya koloba o nani lokola mwana na ngai akufi di mari akufi mwana ngai atikala azala wayawaya te te ngai na ngai natuna papa en tant que tata mwasi oyo abalisaki mwasi ya papa Guy Mario tolobaka tokokabwana kino liwa ekokabola biso liwa eye ekaboli mwana na yo na papa Guy Mario na motema na yo omoni ke mwana na yo alongi etumba to omoni ndenge nini alongi etumba pamba te mosusu lokola ya moni pasi na mobali mosusu mbela sa kimi atiki mobali na hôpital asukisi ndenge mokano ya nzambe ye moko napesi kaka merci eza na eloko moko ya koloba te merci mingi bandeko tolobisi famille ya papa Guy Mario tolobisi famille ya mama madame Guy Mario nde esika na biso to boucler boucle awa kaka ndenge tolobaka ke tolela na baye bazolela tosepela mpe na baye bazosepela lelo biso toye kolela na famille na biso oyo eza ya kozuka toyoki moko na moko parmi ba ancien ndenge tolobeli lisungi na bino ekosala ke mona mwasi oyo soki akokoba kovanda awa soki akokende kozwa esika mosusu me asilisa bangambo oyo eza awa mpo eza ngambo mwana abosana te atika mpe classe te mpo papa na ye akufi biso nyonso toza bitike me ntango mosusu ngai nakozala etika ya mokolo me wana sikoyo etika ya mwana mokie etike ya mokie aza na porte ya ndako oyo donc na esika tosalaka liste tokende otala baorphelin moko abakisami awa nzambe ezwa lokumu parceke eza mokano na yo ndenge kaka tolobaka soki yesu azongi te tokozonga lisusu kaka na vie ya TV Monde me ntango mosusu na numero ya sika mikolo oyo toza nano kobeta masolo ya papa Guy Mario kino mokolo tokotia ye na mabele na profite kopesa merci na bandeko nyonso bazotala biso merci beaucoup na réalisateur na biso Berdi merci mingi donc tokomonana lisusu kaka ndenge tolobaka bomo mesano abonnez-vous et vous continuez ko liker pe ko aimer ba film na bino pe ba émission na bino et ko sala biso bien merci beaucoup pour la contribution na bino na kati ya Via TV Monde.